Bonsoir Mbote Bandeko. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce qui s'est passé parfois dans notre jeunesse. Bandeko ba bolingo ba salisa ba yembisa biso ba nzembo oyo ti lelo toyeba signification te. Na kozala vraiment mokuse na jeunesse na biso bato ebele bapasaki ba jeunesse balekaki na ba groupe culturel, bamsou balekaki na ba chorale, bamsou balekaki baby, nous on a eu la chance de passer un peu par-ci par-là, na ba groupe ya koyemba, ba petits chanteurs et danseurs, tout ça. À l'époque, boye bibi no ko ezalaka ba shem yetu, ba ezalaka ba chérubin, ezalaka ba fakir, ezalaki ba geluron, geluron, oui. Donc ba gekiko, donc tout ça. Na tango wana ezalaki que jeunesse ezalaki bongo faut tozala na mwa activité oyo eko permettre biso tozala na mwa eloko ya kosala. Donc soit oyembaka na église na chorale ya école neti biso totangaki école primaire na Bandalungwa na Saint-Michel, donc tozalaki na chorale à Maître Maluvunu avec les amis ebelebe. Bandeko ba bolingo molobe na bino Raphaël Ngoma Tsasa lelo nani ko beta bino moi moke lisolo ya jeunesse, juste un tout petit peu. Viens moko bo viens na biso batunaka ye bana classe na bino nani atangaka moko ekombaka neti moquerie na petite sœur na biso moko pe ya journaliste akombaka neti ko se moquer. Bon na otanga na bakomba batute pour ezate lokwa na osala ngona ndenge ya critique mais ezali kaka pour vous faire rire un peu. Mais si ça fait rire, c'est bon. Si ça ne veut pas rire, c'est pas grave. Mais moto batuni ba la classe nabino banani alobi ba la classe moi la classe na soka ratanga mutu moko. Ah. Donc attends mutu moko c'était un grand homme d'État, c'est un ancien PDG, c'est un directeur, il y a cabinet peut-être et un président. Donc un homme de la présidence à l'époque de Kabila aussi. Voilà. Donc Mutongo atanga ikaka mutu wana donc ekomaki na leki na biso ya journaliste wana ya matumbo di wana akomaki kotanga koloba na ye me yo bana classe na bino banani ngapele yo nangi nayebisa bino bana classe na biso ezali ba Kiasiswa Mathieu Dirango Shikoma watu ba mususu bakufa ba mususu bazali ba Santos Amundala tozali na bandeko lokwa Wilson Kimbangi qui est devenu aujourd'hui pasteur à Kinshasa, améthyste, et puis tu avais la bande comme sous Bakufaki, bon, on a tout autant à Bakufate. Donc vraiment, ceux qui balobi, moi la classe abino nani mundu kametele, azena biso na France awa, o bobenga ravie nabino, mundu kametele, un grand combattant, un grand combattant. Vraiment, moi la bande la solo, en qui moi la bande la solo, tos bana classe na biso ezala ki ba Ngoma Michel qui assis sur Mathieu na otanga susu banani bazalaki ebele. Mais moi la classe na biso moko lelo bien que étant un peu malade, il s'appelle Mandoje Obora. Soboye baratenga pena donc voisin ya moninga donc ya Obora oboye bika fonda dans ya Sauve-moi. Donc mutafunda dans ya Sauve-moi ezali Mandoje otobengaka Obora. Donc mon voisin lelo atana ya malade choka moninga benganga voisin. Et il s'est jamais énervé en ma présence. C'est quelqu'un qui m'écoute et voilà. En tout cas que je salue la famille Mando Jessica Bozali. Ceux qui bozi occasion kota la vidéo oyo boy batengo ma Raphaël avant di bon mboka Manchester à Bosanaka. Voisin a été malgré ba schizo bon talakaka ba distance ils ont permettre bisoter to kenda pe ki chassa mbula no sauter to zaki d'habitude au kende tous les 2 ans mais voilà maintenant to komina ba période yo moi ba malade ils ont empêché bisoto tambola bien bah c'est-à-dire pandémie ça ko bon ma bato pesa ko reni na mboka oyo voilà bandeko ba bolingo bana classe na bino banani. Moi la classe nabino Ngoma Joseph. Moi la classe nabino nani. Moi la classe nabiso nayebaka moi la classe kaka moko o nayebike tant nazaki na école primaire tokunda moninga moko akufa na posa na kakombo wana te Mandinda Valentin. Moi na sinkine
azali kovanda pas trop loin na Saint-Jean-Baptiste. Donc na minute oyo moninga nanga mosusu ya classe Durango oyo azali kobeta ngongi na biso na kati na chorale ya maître le feu Maluvunu na lero wana tozalaki na classe ya maître Waliter na 3e année. En tout cas esika tozalaki na ba obora. Donc na tango wana moninga lokwa Durango Chiko Mawato boyebi na komba Chiko Mawato azali bongo na santé ya AVC mwa ngambo moko ebeba azali kobeta penza guitare te na bandela ngomba na mbala, mais je n'ai pas vraiment les moyens pour aider mon voisin, mon ami, celui qui m'a fait faire, qui a fait de moi un musicien, celui qui avait découvert que j'avais une voix que je pouvais chanter. Voilà, moi la classe nabino nani Juju C aussi azalaka baninga na biso ba Musa Zimi tozalaka na bango na 4e année. Kokolo na Kitambo totanga na bango. Ridicule Nkunga totanga na bango. Ilunga Kasamba imonto kanyaka bonda bomvua muteba wambo imuganya bele la wana, c'est mon ami personnel. Il est aujourd'hui professeur à l'ISTI. Il est professeur donc à l'ISTI. Ifasik, je crois, Ifasik pas ici, Ifasik. Donc vraiment, Escape Bazeko formé bas journaliste. Je salue vraiment en passant Yambotena Betarabino. Moi, l'isolo il y a 2 minutes on a gagné na Yakipona Betarabino lelo. Nakope Sambote na Vincent de Lire, P. Christophe de Lire, Nakobaksa Dimitri de Lire. Qui est Vincent de Lire? Vincent de Lire, c'est celui qui m'a initié na Mosala Oyone Momuninga na Vandiawa. Tant on a commencé en Belgique, je travaillais un peu avec les Blancs, na Katia Skyrock. À l'époque, Christian Lusakweno était na Radio Panique, Katinamboka Bruxelles. Et moi, j'étais à Couvin, dans la même période. Et si Kapina Tangwana Yaraki Kaka, beaucoup Kaka Radio Panique, Sobozan à Bruxelles. 14 heures, donc en tout cas 2 heures, mon robot, il faut, Christian, les cas, tout ça. Ma solo, ba congolais, ça, ça, moi, plaisir, ko, kaba français, topé, moi, lingala, na, katina émission, ya, na radio, tobang, kobenga yango, radio panique. Alors, pour l'instant, oui, bien, Christian Lusakene, c'est un grand journaliste à Salarabongo, na Katia Top Congo, que je salue. Mbarasuka, na mona, kizaki, katina avion, tout ça, kokene, ça. Eh ben, voilà. Si je voulais bien ajouter quelque chose, donc je disais que je n'ai coupé ça, Mbote Mingi, émission où je dédie cette émission à mes amis, donc c'est-à-dire Vincent Delire et Christophe Delire qui travaillent avec moi à Skyrock Sambre-Meuse, à l'époque en Belgique dans les années 94, 95, 1994, 95 et jusqu'à 96 quand je me suis déplacé pour aller travailler avec monsieur Laurent Berger. Je salue Laurent Berger. À l'époque, on travaillait, on faisait aussi les... comment est-ce qu'on appelle ça encore? Les émissions gastronomiques avec Hervé Debelle, qui doit être déjà mort. Mais j'excuse le défunt. Hervé Debelle, il a des enfants. Il a laissé une femme avec des enfants. Je ne sais pas ce qui est arrivé avec la famille maintenant. Mais en tout cas, Nalinga qui vraiment n'a pesa matondo mingi na pesa merci mingi ndenge ba mosu balbaka ko pesa merci to ko senga merci bande ko ba bodingo ba pesaka bolimbisi ba pesaka merci kasi ba senga ka merci te soko sengi merci zali loko ozo senga na moto pesa yo merci c'est-à-dire aloba na yo merci don balbaka ko senga merci mais ngai nazai ko tonda botondi na bai basalisaka ngai pour que nakoma koloba pona zala na mwa nino nakobosana te ici à Manchester ya tango nayaki na mboka Manchester donc natangaki d'abord na Belgique ezalaki monsieur Vincent Delire Christophe Delire pour na côté micro parce que j'étais technicien radio à l'époque na Bruxelles te mais na mboka Couvin ezali bongo sima à 30 minutes il y a Charleroi donc à toloba 50 km il y a Charleroi sur l'équipe à côté à Philippeville nde okomi na mboka Couvin soko continuer obimi na cul-de-sac obimi na France. Et puis na sima ya Christophe Delire na Vincent Delire j'aimerais aussi féliciter mon ami qui était avec moi, le Congolais qui a travaillé avec moi à la radio. Il s'appelle Bienvenue Kissosi, donc lui, il était plus en train de faire la comédie avec monsieur Météo qui s'appelle Christophe Delire. Et moi, je l'ai emmené aussi à la musique avec les amis des catalogues.
parce que lui, normalement, c'était pas vraiment un chanteur, mais grâce à moi, il a pu quand même, grâce à nous autres, quoi, au groupe. Bon, ils étaient tous jeunes, moi j'étais un peu plus âgé, j'avais 10 ans d'écart avec tous ces jeunes-là, avec qui on chantait, avec les Grands-Berles, David Brasseur. Donc, ils là qui vraiment, équipe Mourouya jeune, Dimitri Delire, Gérard Classe, le grand chanteur, notre chanteur, et puis Automate, il était chanteur automate, il faisait de l'automate, je ne sais pas si vous comprenez, automate, il dit, gesto, ça la kawana ya kozala fixe, tout ça, koningana, ko bouger, loco, la robot. Ça s'appelle Automate. Donc, Gérard Classe, Azaki, chanteur d'Abisso, il y a lead chant. Donc, ça, la lead chant, les catalogués. Et si capito, betela bango banzembo ba congolais, mais je vous jure, ba congolais, tous la richesse, mon la musique, n'abisso, ils allaient suka. Richesse, yango, soki boke kotanga na website ya, ndeko nabiso niwel tope bokoti na internet. Bobeti niwel tsumbu bourmona, et si kawapi, niwel azaki expliquer ndenge musique na biso pe bandaki, mais en tout cas après ça rappelle qu'on a université qu'on a na bamboka Irlande, mais na bandi tozali na richesse moko terrible na mboka Congo. Richesse wana ezali 450 dialectes où ezali na mboka Congo, et lingi toza au moins na 450 façons ya kobeta musique na mboka Congo. Donc ba congolais tozali riche en tout. Tolobi mamba sous-sol te, tolobi makambani n'était parce qu'on est pesaka pasi pour tokoya kokota na politique, mais lelo na politique toyebi ke masolo ya politique ezali kaka que kuna na parlement cabinet mabunde style bon kokweya tozali bon komona ke on dirait, il semblerait que majorité à sike kobima tokoli ki ate ba autorité ya mboka Congo bakopesa vraiment bakolakisa biso maturité na bango. Je crois que Bakomi assez mature pour que Bakoka comprendre que il est l'heure ya kotika la paix, peut-être baninga basa la topé, l'heure ya bayo kana pour ba trouver solution que ba continuer topé ndenge balingi ko sala basala, mais to lingi trouble tête aux na posa tembuka evanda kimia. Bandi kunanga ya Manchester na kopesa mpote na batu nyonso bavandi na mboka Manchester kobandaka na ndeko na biso Guy Bouchard Mulongo mwana Manchester na kobosana te Firmin Bondo na Chitamil na pesi pe mbote na président Cyril Modogo soki tobosani ndeko na biso Henri tobite tozai bato mabe pamba te bakobosana pe tokobosana pe te Vivien Bonjeka na Victor Bonjeka bango bazali bongo bandeko bavandi toujours na mboka Chitam bandeko na ngai lelo confinement yotiko sila bon confinement ici là qui y a quelques toloba poso ya mibale yango to silisi confinement, mais to vandi tozali kozela peut-être bako reconfiner biso. Ça c'est la vie que nous menons d'ailleurs to comme na ba masque na ba pare-brise ko lataka ba pare-brise. Donc je pouvais vous montrer un jour comment parfois on se déguise pour na ko lataka ba masque pour na ko se protéger toujours. Na yango lokwa na tangi makamba ba masque ya ko se protéger pour la pandémie ou ezali ko régner na bandi biso baso to ebité na mikolo tozali bongo kolela ndeko na biso nzaya dio oyo azali bongo moninga azali kovanda na Londres, donc auti bongo kokufa pe balobi kezali pandémie, mais apparemment so tolobi tolanda makambo wana ekoma lokola tokomi ko contredire médecine ya bato. Ça ce n'est pas mon problème, balobi ke Covid, mais apparemment le type n'avait que froid. Et puis bon, pas trop de commentaires là-dessus parce que ceux qui minganga balobi kezali Covid toko changer yango te. Donc, tu as évité le programme ni salami jusque-là parce que nous, quand il y a un salon de coiffure, pas mis de baba shop, et si capi, nous sommes les accords, na bande quoi, tous ces baba, tanga ki pe kokonjoko, on a n'gaki na tanga pe parce que kokonjoko azali, moto oya salisa ki ngai pona, comme mesana na caméra parce qu'au fait, na yaki awa radio, tant na yé, na sali formation à radio, mais après, bien sûr na complicité à mankat na All FM ali radio monene ezalaka awa na mboka Manchester. Donc biso tout ça qui bongo courant à côté à East Manchester awa pembeni ya mankat. Donc collaboration ya collège de Manchester et pesaki biso cours pour na koyeba technique ya micro pe ko edit yango pour na édition nde yango tosalaki awa tina yango soki na mibengi lelo nazali
animateur présentateur pambate na côté là yango classe contrairement na ndenge na utaki na Belgique pe et sika wapi bapesaki ngai ba module ebele nazwaki 5 modules epa wapi nayekolaki technicien radio ndenge nini ya kosala kopesa son na katina émission soki ezali koleka avec mes amis oyo natangaki kombo Vincent Doli, Christophe Delire. Na Belgique tozalaki bongo na ndeko bienvenue Kisosi ye bongo avandi toujours na Belgique asalaka na Parlement européen. Et c'est aussi un bon coiffeur qu'on peut retrouver dans Matongé les week-ends. Donc voilà, dans salon maison mère avec les amis comme Tony, Gigi, tout ça. Bon, il y a Antoine, voilà, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec eux. Na Kati na salon. Bandikoba bolingo ba bili na simeza koloba pasteur Emmanuel Dodi Dodaka Dodanga dans le binabino Yoka Matea mikolo tozali na retraite Yoka Matea POCP là. Bandikoba bolingo ce monsieur, en tout cas le prophète, il m'a convaincu. Donc, ngai moko na kende ki mais en tout cas na moni que na komi kokoma na bandi kokoma affranchi. Na lobité que na komi affranchi mais na bandi kokoma affranchi. On ne parle pas de moi, on parle de l'actualité. L'actualité ezali et pas wapina bagi na bino makambo ya makambo matali bongo politique baye baimboka bazali toujours ko ndombana nanu mpona yango tomonaki ndeko Kabila azali bongo na voyage akendeki na mboka Kolwezi epai wapi apesi mwa discours pe bato bayambi bazalaki ebele mais bon yebi te masolo nde toza kosenga toujours que ba autorité nyonso tu bavanda kimia bameka kotika te masolo toyebi te kuna na Sénat mpe toyebi ke kosuka kaka ke le bureau ya Tambo Mamba mpe ekweya mais ce qui ekweyi est-ce que bato nyonso les deux parties les belligérants c'est-à-dire bato bazali kopota na bango FCC na cash ndenge ba mariage ekufi wana nga nasalaka ba émission mpe nalobaka na bino FCC cash mariage impossible mais malgré nalobaka yango mariage impossible nakoki komi inventer pe ke nazalaki parmi bato bandaki koloba ke mariage eza impossible na explikaka bino pe que Vital Kamerhe ye moko en personne na Félix Tshisekedi normalement mariage impossible mosusu yango wana parce que rang ya Vital ezalaki rang ya kozala président de la République. Félix Tshisekedi en tant que fils ya Sphinx de Limité, Sphinx docteur ba mwana ya papa Tshisekedi akomaki mpe na rang que akoka kokoma président sikoyo lokwa ye akokaki kokoma président sikoyo bango mibale normalement ifale bakende moto na nzela nde me baponaki nzela nde tolobaka mbala na mbala bato basalaka baconcession pour éviter que mobulu ezala pour éviter mpona koluka bakompromis basalaki baconcession mpe bazalaki na bakompromis ndenge lokwa bango mibale bakamataki bakompromis na ton FCC na cash ezalaki na compromis oyo Tshisekedi azalaki korespecter jusqu'à un certain moment ntango amonaki ke singa na kingo Tshisekedi s'est dit en tout cas boyete sikoyo balingi bakenda na système ya korequalifier nini bon tokotala soki ekokenda ekoleka ndenge nini. Emmanuel Dodi prophète Emmanuel Dodi Dodaka Dodanga balobi ye adodaka bato te me kombo na ye nde Emmanuel Dodi soki bozwi ntan bolanda mateya pamba te biso tozali kolanda na bino ezali nzela ya lobiko toyeba te tokomi na suka ya mbula makambo yake ebele esengeli na biso tozala bato kati na losambo pamba te nzambe akosala nzambe azali kosala bozala na kondima bobanga te nakomi pasteur te mais nazali koyebisa bino ke tolanda nzela ya mateya moto na moto ayeba esika wapi akokende kosambela kasi kombo napesi dodaka dodanga e ntango tozalaki bana mikei na elobaki yango na ebandeli mpo te tokende kosukisa ke bayembisa biso banzembo mosusu toyebaki te na bashemshem yetu ngai na ntango wana ezalaki nakendaka moke na Guéluron nazalaki wi na Guéluron nde toyembaki nzembo wana bahalaima nakoloba nanu phrase yango nakoyemba te langue yango moto soki areconnaitre langue ayebisanga eza langue nini mpe elobi nini
bahala ima bete fetana bahala ima betilite lelite mbute lelite mfelo loanye eboteke ahima betilite mbutankali umbi iwawa ahima donc non, oui, Mamouké, parce que ici c'est pas Monsieur Hachon. Bahalaima bete fetana, Bahalaima petilite, l'élite mboute, l'élite felo, loigne et boteke. Donc, na yemba nzemboana na yeba te suki la gisinine. So ba yembisa ingata na Kikongo na kuyoka. So ba yembisa ingata na Chiluba na comprendre. So ba yembisa ingai na je sais pas moi na une des langues les trouba qui na ba ni bandelia que tuzalina atana kiyombe na kuyoka parce que wana zaisi kana uta. Alors ba yembisa ingata na Swahili na kuyoka pour na saki mwa mbula moko pa ba Swahili kuna na Kivu na 1977 et pas wapi nazaki entraîneur à karaté. Avec les amis comme Lutula, avec les amis comme Atibou, Mukoloka, tout ça. Bon, voilà. Ramazani Kitanga, ebele, bakamezaki ebele. Bandeko na ngai, bayembisa biso banzembo, babi bahala ima bete fetana. Na yebi ata elakisa nini te meto yemba yango. Soki lelo yo ndeko na biso Miyalu azalaki envie akokai koyebisa bino Miyalu obo yebi ayemba les 12 enfants. Leli lele mama, leli lele mama. Moninga oto yemba na bango na le fakir. Kuna pe isika abito bane koyemba toujours banzembo oyo toyebaki signification te bayembisa biso banzembo ya ba Ghanéen, ya banzembo ba Nigérien, banzembo ba West Africain wana donc toyeba banzembo ya ba bela belo toyebita elakisi nini te bato bazali koyembisa biso na koyiko tanga feu Arthur Niemba na papa CP Gibson bayembisa biso banzembo wana mais toyebi ata signification te soki otuni gredi ya misi azalaki bongo baleki na biso bango bazalaki kuna na chem yetu avec mon ami aussi Lambert Moke na bazalaki na ba Mertens Ngoma c'est mon petit frère bazalaki na ba Mertens Ngoma kuna na chem yetu donc vraiment soko otuli bango ba soki bayemba banzembo esika wapi toyebi ata signification na yango te pas de koba bolingo et ezalaki lelo kaka moi mise au point parce que eza moi mikolo mingi tosololi te parce que pandémie ekangi bato tout ça moi banzoto eninganaki sikoyo tomoni ke moi santi ezali malamu toye tosolola na bino po ete topesa mbote na bayebanso bazali na kobosana te ndeko na biso moninga na ngai Blaise Simbo Mota oyo avandi bongo awa na Manchester Patrol Zidane Fikula aza kofikula bango kuna na kati ya Luxembourg avec monsieur Champagne oyo yalobaki na biso ke champagne a solo le véritable plutôt champagne donc aza toujours bakote wana tomonaki bango na bilili ndenge batindelaki biso. Alors vraiment un grand bonjour à Champagne, un grand bonjour à toi Zidane Fikula. Pourquoi ne pas saluer mon frère aussi na France na Suisse Didier Masuki mobana mandefa pembe bon soto mobana mandefa pembe nga koma na ona batutua bo ya eu bimaka moi avant mais ko ngasko ya mukolo donc petit frère na o gagné o kaka bon allez Willy Mougène est véritable Kodamboka parce que na compte il y a Didier Masuki en tout cas je te dis un grand bonjour et bonsoir aussi et pourquoi pas saluer les amis de Manchester locaux là papa Tiama Lembe oyo avandi bongo na Kinshasa azalaki na matanga mama auti kokufa na tango basili kokunda kuna na mboka Angola kasi na masolo ya ndenge totambolaka azali bongo na Kinshasa epai wapi baye kosala matanga bazali bongo ensemble na ndeko Yves Kintsimboma ndeko na biso mobali yangani ya mama blonde nakopesa mbote na joli bongo pourquoi pas saluer mes jumelles Tiba Mousseil et Njuzi Mousseil. Sarah Bouanga na pointe nene. Probi nene muziki 100 kilo masolo za kitoko. Mama Edwi Sunimba mbote na yo yango wana. Turbi peto sukisi. Toko kuta na mbala ya sima. Po ete toko kakosolola makambo ya mboka. Ndenge elongo bani. Raphaël Ngoma Molobe na bino lelo ezalaki bongo masolo ya bana mboka.
une petite détente pour nako sepelisa bae bazali kolanda. Est-ce que soki napesi Cyril Modogo na mama Liza Ponga mbote pour kusukisa ezali mabe to malamu? Mon jeune